Rappela, Bidor TV, moi rappela. Bidor TV, Tolanda. Bidor TV, Tolanda. Bidor TV, Tolanda. Donc Bidor TV, Tolanda. Oh, qui chante. Bidor TV, Tolanda. Soutenez chaîne Bidor TV. Singando avec Ozil. En mode famille, en mode tournage. Toujours. Ya. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Bonsoir, bonjour. Na mutunyo so oya kozwa occasion ya kolanda émission ya Mama Bijou na mkola lelo. Ngandi kola bilo ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Mama Bijou d'or kande na lobaka chaque vendredi ou bien chaque samedi na 20h30. Bozala wana boyoka eloko nini Mama Bijou d'or à côté la bino. Lelo Mama Bijou d'or na memeli bino lisolo moko ewuti na mboka nanga ana Allemagne. Ndeko nanga moko ya mwasi alobi Mama Bijou beta lisolo nanga kotanga na yo ba ville na vandité beta lisolo na ngai. Donc parce que likambo o na sala nango mbula la mbula e bandaka ko déranger ngai po na nga naza koloba ke nzambe na ngai asali beta lisolo ya mosinzo beta lisolo ya compte à rendre. Donc beta lisolo otalisa bato balobaka mabe ya batu otalisa bango ke mokili oyo to baluka kaka boye. Eloko oyo lingi basala yote kosala muninga te lelo seki likambo ya muninga keba lobby ekobalukila yo. Mama Bijou d'or kande na lobaka na Bijou d'or. Mama Bijou d'or na beta masolo. Donc masolo ngeza la ka epesa ba conseil. Mama Bijou d'or na vraiment no polémique. Donc Mama Bijou d'or sala makambo ebele na lambaka na sala émission na ba Amser. Dans l'émission ya donc émission ba star Mama Bijou sala ba publicité na sala vraiment makambo belé na bandeko ozo monanga tamsu no s'abonner na Bidor TV na ça ko inviter yo s'abonner na Bidor TV fina croche na notification pour la biloko yo surtout na tiaka ekomelaka yo na facilité nyoso. Mama Bijou d'or na za na po na bino oza besoin tamsu ba beta lisolo na yo contacter nga na ko beta lisolo na yo kaka ndenge yo okolinga. Mama Bijou d'or sala ba publicité pesa nga publicité na ona sala. Donc là, c'est la publicité au cause de la journée de site. Dès que c'est la publicité à la maison des passages na biso, au ezali na matonge na irebu, oza la posa okene na vacances na congé et oza la posa okene vacances na kin. Contactez Mama Bijou, benga na numéro ekobima na suka na numéro na biso totiaka. Benga Mama Bijou c'est la réservation, il y a place na ya kolala au cause de la journée de site place parce que ba place na biso vraiment ezakitoko. Accueil eza malamu et puis eza la bon prix. Natalu muke osali séjour na yo ya malamu okozala jamais de sikane Mama Bijou d'or alobaka. Contactenga sala réservation na yo parce que ma place na biso mingi ezozala toujours occupé. Kokendete zala ti na suka émission ota la publicité la biso Mama Bijou d'or à côté ya maison de passage na biso o ezali na matonge. Kala mingi te tozo changer bino ba publicité parce que ba publicité o ezali wana eza ba publicité ya kala. Mama Bijou alobini le 30 juin kende na irebu beta tombola na yo o gagner téléphone na yo faire à repasser rechoix des plaques. Donc ventilateur, totie bilamba, totie ba parfum, totie biloko maquillage, totie ba fantaisie, totie vraiment biloko belé. Kana $5 à pamba. Au beti jeton na yo ya tombola, o gagner eloko biloko o Mama Bijou d'or atangi o kozanga to ko gagner moko parce que bandeya ezalité. Et puis Mama Bijou d'or alobini to kotia biloko kolia, to kotia masanga to zana moi jus ezali kermesse o to kosala et ko banda le 30 juin. Souka lango ezali nini le 7 juillet. Ndeko nyonso to okende congé na kid na ba période ya Mama Bijou d'or alobi ozala esengomi komona yo. Donc kozala ensemble na biso ezaka pona ko soutenir musala o biso to salaka. Et puis to sepeli ici banani to sepeli ici ba donc to sepeli ici ba client na biso ba banda na biso na boutique depuis bambula la bambula parce que boutique na biso wana e umeli eza ya lelote. Et outa la bandale pour les moments toza puis tozali na matonge
Mama Bijou d'or siko na ligina beta lisolo ya ndeko nanga ya mwasi. Ndeko nanga ya mwasi apesinga lisolo bi Mama Bijou d'or beta lisolo nanga parce que donc naza ya ko sepela. Naza ya ko sepela, nazala ki na mawa même mawa nanga yo surtout esili na lobi ke Nzambe ayoki kolela na ngai. Ndeko na biso ya mwasi ya lobi Mama Bijou ngai nazala ki marié na mboka oyo ya Allemagne. Nabalaki mobali nanga, nabali libala nanga ya liboso, libala ekufika ndenge zala makambo mokili. Na ye kozwa lisusu mobali mususu nabali, libala lisusu ekufika ka. Donc Mama Bijou nazalaki na ami nanga moko, ami nanga ye pa zalaki marié. Ami nanga wala Mama Bijou asekanga ye na mobali na ye na façon nyonso to koki ko imaginer te. Asekanga mobali na ye tretanga bula, mobali na ye tretanga ndumba. Donc camarade nanga mi nanga wana asekanga ngana ye a partir ka ane na komaki célibataire babandai ko critiquer nga nyonso to babandai ko lobe bandai ko zongela na ngai en tout cas ki camaraderie wana ya ki ko kufa parce que moninga nanga wana abandai ko critiquer ngai moninga nanga wana ba camarade ba biba mi nanga do binemi nanga nyonso tout ba komaki na bango bakomaki ba camarade na ye. Donc moninga nanga na to mesala ki na minga zaki parmi baninga ona baneko compter la kati ya mboka oya Allemagne mais modèle oya seka kinga tangu na utaki ko divorcer ba traitanga ndumba ba finga ngaye na mobali na ye. Mama Bijou na bandeka akolala te na bandeka akosambela ndenge baloba kaka avant longo la potieuse la misu ya moninga mi longo la o ezali epai na yo. Mama Bijou ndenge toza koloba boye muninga wana oyo atretanga bula ye na mobali na ye oyo atretanga ndumba. Donc lelo ndenge tozo loba boye baloba ke match e baluki naza ya kosepela Mama Bijou mekala kobeta lisolo nanga opesa conseil. Bandeko nasi bolandi ngai lisolo na biso eza vraiment motuya kande na lobaka. Makambo yo surtout tosala na mokili oyo ezonga nango kaka soko zo tshela muninga lisapi boye o tshela muninga misapi boye o mususu pe ya munene ezotala yo. Donc toke baka na makambo oyo tosalaka to meka to tikaka ko kritika ka baninga to tikaka ko finga baninga parce que on sait jamais mokili oyo totambolaka toyebi te ba réalité za ebele. Donc Mama Bijou nga nazobeta lisolo oyo naza ko banda ka mbala moko pesa conseil nazo banda ka mbala moko ko condamner na ko beta ka lisolo oyo modèle ba pesinga. Donc parce que ndeko wana lobi Mama Bijou beta lisolo nanga conseiller batu o baseka baninga conseiller batu oyo donc bakanisa rateke azo sala lelo mutu mabe lobi ekoki ko balukela ye. Donc ndeko la biso ya mwasi likambo balukela ki ndenge nini ezalaki boye. Ndeko la biso ya mwasi azalaki marié oya utiko oya divorcé wana azalaka marié a divorcé abali lisusu a divorcé. Camarade na ye copine na ye a traité ye modèle nyonso to aseka ye copine na ye wana pa azalaki marié. Kama makambo ndenge ezalaka donc bavanda la bango ki camaraderie vraiment ekufa lango mutu ya mutu avanda na coin na ye o wana ba traité ye ndumba avanda na ye na coin na ye. Et kosala mukolo mususu ka ndenge ezalaka parce que ndeko apesinga ye lisolo azalaki na leki na ye ya mwasi na kati ya Deutschland. Leki na ye ya mwasi pe azalaki marié. Mwana mwasi oyo aseka baninga mwana mwasi afinga baninga babula mwana mwasi atreta baninga toujours ya kofinga ya kokritiquer mwana mwasi wana Nzambe alalaka te. Ndaku oyo mwana mwasi wana kendeki ko déconner ndaku oyo mwana mwasi wana pa azalaka na likangu. Et yaki kosala ke mwana mwasi apesinga lisolo na kombo ya Marie alobi Mama Bijou ndaku oyo muninga nanga wana kutanga na okombo na ete ndaku oyo ya dekonaka nzoka ndaku ya leki nanga ya mwasi mobali na yende ndeko la biso ya mwasi ya dekonaka na ye. Bambula na bambula likambo bombana mwepe mutu ayeba ezalite merci ye musala na ye kaka ko traiter batu ko finga batu ko critiquer batu amona batu ka bandumba amona ka batu ka boy mobali na ya finga ka batu e ko sala ke Nzambe alala kate mwana mwasi ngo oya finga batu nzoka ye pe azalaka na ye moins sérieux nzoka ye pe adekonaka na ye. Et ça ni ke
place oyo ya dekonaka nzoka dekonaka nde na mobali ya petite sœur nanga pire petite sœur nangai donc ya makila penza siko mobali ya petite sœur nanga na mobali ya fi wana na mobali ya fi afinga batu bazala ba camarade esali ke petite sœur nanga azalaki te azalaki na voyage azalaki na mode déplacement donc mwana mwasi wana ayaka na ye na ndako ya petite sœur nanga avandaka asala n'importe quoi parce que babima na mobali ya petite sœur nanga mokolo mosusu donc ka ndenge ezalaka we parce que ndako na bango eza munene nga nayaki na sone na koti na vandi nanga na chambre bana nga na bana papa na bango ayebi ke mwasi na ye azali te papa na bango donc abimaki akendeki musala aye na fi wana fi atretaka bato bandumba fi afingaka batu baye na ye bakoti na chambre bakanisaki ke bato bazali te nzoka nga nazalaki na mwana moko ya bango na mwana moko ya leki na nga ya mwasi esali ke donc biso to sentir ke papa wana aye mais koye ko sentir to sentir ke papa wana aye abazalaki na mutu babandaki ko solola ezalaki bungongo ya mwana mwasi to vandi calme to lobi eloko te e ko sala ke air moko en tout cas bazalaki na salon biso to kei na kulwanga na leki na mwana ya ndeko na nga ya mwasi en tout cas to bandaki ko filmer to zoki ba image nyonso tout makambo nyonso tout babandaki ko sala esali ke air moko boye vraiment namonaki nakokaki lisusu te na futo fungoli porte ndani mobali aleki nanga mwasi abandi koloba oh yo ozali ya kosala nini mbala moko mwana mwasi afinga batu mwana mwasi atreta batu bandumba mwana mwasi ya mona akeyende mosantu ya dekonaka te esali ke mwana mwasi wana kitisi elongi na 7 ans amoni ngai azalaki susu na eloko koloba te ngambala moko na bandi koganga nalobi mokili yo na kati ya ndako aleki nanga ya mwasi omoni ndenge nzambe asalaka yo tretanga bula otretanga ndumba yo na mobali na yo botambwisanga sango mokili mobimba nga na kima bamilie mpo na yo na mobali na yo lelo nga naye kokanga yo don leki na nga ya mwasi ntango azalaka te donc yo odekonaka na yo na mobali na ye epuis mobali na ye aza camarade ya mobali na yo tala mosinzo ndenge ezalaka natangi lekombo ya mobali ya leki na nga mwasi nga alobi vraiment makambo bosalaka yango oyo mobali na ye aza camarade na yo epuis mwasi na yo azali te yo soko kotisa makambo mama oyo yo na kati ya ndako oyo yo na leki na nga bozalaka bapire te me nga na yo nde tozalaka bapire yo osambwisango tretanga bulo ofinganga partout mokili mobimba donc osambwisango okibisanga milie lelo yo mwasi ya libala na kati ya leki na kati ya ndako ya leki na nga ya mwasi oye kosala nini na modele biso tokuti bino nazaya ba video na bino nazaya makambo na bino nyonso tu na maboko nanga sikoyo omoni ndenge mokili esalaka yo bande ko tretenga bulo bande ko finga ozaki na ba preuve te mais nga sikoyo nazala ba preuve oye ko kotela ndako ya batu et puis na modele ozali wana deja na tolo pamba makambo boye na moni nyonso ezala katikati ya video na ngai na position bino mibale bozali boko wanga na ndenge nini en tout cas mama Bijou ezalaki catastrophe donc bana kutu bakomi kolela donc balobi tantine oyo ayaka na yebi kolo nyonso tu biso toyebi ke tantine oyo ayaka donc nzambe kaka mutu asalaki en tout cas mama kulutu yo moko omona makambo oyo na miso papa na bango azangaki eloko koloba ndeko na biso ya mwasi esika azalaki akitisika ya mutu na se abandi kosenga nga ba pardon mobali wana abandi kosenga nga ba pardon alobi semeki makambo oyo esukaka entre biso ebima te en tout cas limbisanga ekosalama lisusu te koyebisa ndeko na yo te kobomela nga libala te abandi kosenga nga ba pardon po mama Bijou po na ndeko na nga ya po na semeki na nga nakokaki koboma moto nakokaki koboma moto po na kobebisela ta mosusu leki na nga ya mwasi libala na ye parce que biso toza ba genre ya bato oyo teke omoni mabe et puis on continue parce que ezala basi mosusu atakangi mobali na ye na mwasi akolimbisa mais ezala ba genre ya basi mosusu pe en tout cas soki akangi mobali na ye na mwasi mosusu akolimbisa te donc genre ya ndeko na ngai ya mwasi genre nga moko mpe nazali donc mama Bijou donc soki ezalaki kaka mpo na semeki na ngai nalingaki na loba lisusu nalingaki na loba te parce que nalingaki na boya eloko oyo ekomelanga ndeko na ngai ya mwasi pe e arrivele ye
pona kobomela ndeko na ngai ya mwasi libala. Mais mama bijou, mama wana oya finga abatu, mama oya teta abatu surtout babula. Omoni ndenge mokili ezalaka. Mama wana ye musala na ye ko finga ka batu, ye musala na ye ko kritika ka batu. Lelo e balukeli mama bijou ngala osala ndenge nini ba osenga nga ba pardon ngala zala ba preuve na bango ngala lingi na lancer na lingi na bimisa ba vérité na lingi na ndeko na nga ya mwasi. Donc soki aye na loba nyonso tout mama bijou conseil nini okoki kopesa nga parce que trop c'est trop. Moi na mwasi oyo a traitanga mabe asambwisanga ye na mobali na ye mona ke mwasi na ye mosantu to ka mwasi na ye azali mosantu te. Mama bijou beta lisolo na ngai o meka kopesa na conseil ya ba mama oyo ya ba tata oyo bazalaka ozwi likambo mutu oyesi yango munene on dirait kaka mutu wana moko mokiye mutu wana oyo ozwi likambo na ye mutatikala kosala kaka mabe balobaka oyo asala na lisumu te zwa libanga bamba mutu asala lisumu omona mutu bamba muninga libanga akozala te parce que tozala mokili ya masumu lelo za ya muninga lobe koki kozala ya yo. Mama bijou beta lisolo nanga pesa conseil ya bato bazalaka likambu ya muninga olingi koyesa ngo grave likambu ya muninga olingi kosala ngo soki ndenge nini kofinga bato musu ba finga bato bozala ba preuve te bato musu ba bebisa ba réputation bato bozala ba preuve te otikala kokanga nga ndumba te mwana moso na lobi mama bijou mwana moso ba dai kofinga nga atikala kokanga nga ndumba te atikala koyeba ba makambu na ngai te mais ba traitanga ndumba ina mobali na ye. Donc okoki ko imaginer te pona nini parce que nazalaka marié na boya na mobali nanga nazalaki marié na saleli lisusu divorce yango ane komaki sujet na bango ya kofinga ngai. Mama bijou ye ngai nazana ba preuve ye ngai na moni na misu na kindumba na ye. Mama bijou beta lisolo nanga nakosala nini parce que nzambe ayoki kolela na ngai mwana mwasi oyo anyokoli ngai mwana mwasi oyo place nyonso tu bafinga kanga mwana mwasi wana il faut azala ye moko pete ye na mobali na ye. Mama bijou sikoyo nazoyeba te nasala nini naloba libala ya ndeko na ngai ya mwasi ekufa nango naloba nga na moni kaka il faut naloba parce que mobali na ye atiaka munoko naloba oyo koya eya. Mama bijou mekana ko beta lisolo mekana ko pesa nga conseil nasi bandeko na nga bolandi lisolo na biso bien lisolo na biso ezali kaka ke ba camarades mibale moko abomaki libala musu ya komi kosalela muninga na ye chantage kofinga muninga na ye mokili ka ndenge ezalaka kaka muninga wana bamde kosala ye ba chantage kaka muninga wana babande kofinga ye aye kokanga copine wana oyo afingaka ye na maboko o balobaka ke afraga deli akangi ye boye aza kosala ekobo ngo pe na nani na semeki na ye ekoba ngo pe na nani na camarade ya mobali ya fiwa fingaka batu. Et puis lisusu nini soki ezalaki kaka ezalaki ke fiwa na fingaka na ye bazaki na bango na ba problème te mais ta mosusu mwana mwasi oyo apesi nga lisolo bina ngai na loba te pona kobanga libala ya leki na ngai mwasi ekufa. Et donc ye lisusu donc tokoki koloba nini aye kokwea kaka na mutambu na nga oyo ngala kanela e bambula na bambula mabe oyo ya salanga. Donc ngala zomona keza kaka nzambe mutu atindi ye ayaka kala couloir nanga ye ayaka kosala mabe na couloir nanga pona ngana venger ngana ko venger kaka na ko venger likambo oyo parce que trop c'est trop mwana mwasi oyo asambwisanga. Donc oh nazo sala siko ezali ba compte à rendre ya makambo oyo ye asala ngai. Mama bijou libala na soki ekufa nango mosinzo en face. Donc mobali na ye na mobali aleki na ngai ya mwasi baza ba camarade. Mama bijou yo olobi nini mama bijou pesa biso conseil mama bijou pesa bato basala abongo conseil nasi lisolo na ngai ezala ngo trop clair na okende musika te na ozala na nga vraiment ka mukuse mama bijou do ka ndenga na lobaka ke eloko elingi basala yo te kosala muninga te. Et puis la pesa lisusu conseil. Donc kozala divorcer ezaka ate ke soki yo mto divorcer yo mto sisi ko duba osilisi makambola na mokili tangu yo zo divorcer baninga mususu bazala na mabala na bango oyebi te oya kolanda yo lobi oyebi te libala nini oyo kopanzela lobi okunda parce que oya bandaki oya divorcer ke oyebi to bandaki yango te ya to kuta yango na mokili
Oh, pas divorcé, wana ayebaka te que un jour ako divorcé. Malamu finga mwasi oyo ba pesela ida lotambunga masanga te na mokili. Par rapport au finga oyo asa vanda na ndako libala yebi libala ndenge ezalaka. Donc ba pesela ebonga libala ba balaye yo ke ko finga mwasi ba mutu aboye. Ok ne ko finga mutu aboye pona akoma divorcé. Oyebi tina nini ndeko la biso ya mwasi akoma ki divorcé te. Ezala batu bususu bakoka na bango bakoka mabe. Ezala batu bususu bakoka mabe te. Ezala ba âge mususu mutu oyiko supporter makamu. Ezala ba âge mususu mutu alobi non ngaso na landi na bando omela bakisi na ko bela attention na yo sala boy. En tout cas na préféré na vendre celle par rapport na ko kozala mal accompagné. Donc mutu oya divorcé azali mutu yako azali mutu teke et comme un sujet ya mokeri ya batu. Parce que a mekanda ku ya libala so ke simbi te tam suma kam o ye azo ko supporter yo ko supporter na o ya supporter te yo ko ki ko supporter na o yango mais ya ko kite parce que tozala mité maman côté. Donc ce mutu a divorcé ni ko bateke ce mutu a divorcé mutu na zali ndumba mutu muso ko préférer avant na esel par rapport à la mal accompagné par rapport à la toujours na ba problème. Donc bandeko langa ya basi bandeko langa ya mibali totika ko critiquer totika ko betela baninga mbonda ezui lelo muninga ezui voisin yo anozo sepelozo bela ba champagne keba nzamba za nzamba juste lobi ko kiko balukela yo to beta to mabe likambo esali muninga pasi ou bien muninga soka akweleli problème totika ko esa ngo grave. Na monde na biso ya ba internet ya vitesse ya internet lelo eko kwela mutu boye. Ke batam so après 2 jours au changer combo bosusu. Après 2 ans eko zongela mutu ozo monke na ye. Eko zongela mutu ozo seka ye. Siko tamo eko zongela yo mutu ozo seka muninga po muninga asali donc muninga kweleli likabo. Muninga kweta musu na piège moko muninga kweta musu na bato basali ba montage bato ba fingi bato ba zongi sibo. Lelo yo seki lelo yo osali publicité. Lelo yo meli champagne pour muninga na azui mabe. Muninga na avant d'aller calme un jour il pas reçoit dossier dans na maboko. Est-ce que ako supporter ko garder le secret ou ako supporter ko ako supporter ko boya ko sala yo chantage? Je crois pas. Ba compte à rendre ezalaka ezalaka da sens nini osalanga mabe tamsuyo kanza nga la bosa na nzoka nga la bosa na ngate mais mukolo dossier do yo kwea na maboko na nga donc yeba ke tamsuyo nga la kozongi c'est là yo kozala fois 5 fois 6 oh yo osalangai donc to salaka mabe te to sekaka batu te to lingaka critique te to tika ko critiquer baninga. Totika na poto na basi na mibali bakomaka bazala bakomaka ndenge moko mwasi mobali mususu ka simbi ko finga mwasi moko boy on dira tikala ko bima na ye soka asimbi ko finga mwasi moko bebisa mwana mwasi moko boy réputation on dirait atikala ko mona kaleso apamba ou bien soutien apamba ya fi wana baloba ona mabe kuta mela yo te on vanda boy ozo betela muninga mbonda parce que quelque part balobi mabe na ye parce que côté kuna oyoki ke bafingi endumba yo za la preuve te alopo komi ko finga endumba likambo mo beta msu salama o mutu na makolo ta msu mwana mwaso na yeba te place nini euta mais bino bo traiter mabe bino bo finga endumba sikoyo ndeko langa ya mwasi akwe na maboko kaya mutu abanda ko finga et puis oli akwe akaka pamba boeza ta msusu ba les ont dit ndeko la biso ya mwasi oyo apesinga bisola lobi mama biju dans na ba vidéo nazala makambo surtout na maboko nanga nazo linga siko na lancer yango nazo linga siko na yindisa bango baza ko bondelanga mais ngala kokoka te parce que moi na mwasi wana afinga ngai mingi bandeko na ngai ndenge toza ko vivre boye toye barake lelo esa yo lobi koki ozala ya mundinga lelo eza yo lobi kokozala ya muninga na lobi nini to finga na yo chola na yo muto yo ta mususu banda botama nanu babala ye te mais muto babala ye muto ya bala déjà yebi déjà ndaka libala ndenge ezala yo ko finga ye pona ye azali a comme lelo divorcé yo yebi ya yo ndenge nini ko yela yo mutu wana pe tango avant tango azaki na ndaka libala
liboso na ye ba divorcer bazalaka soki ye pas sekara ba divorcer ye pas landa nzela ya ba divorcer ye pas koma landa nzela ya ba femme seule yo yebite ya yo ki femme seule na soki ko ya nzela nini oyebite alors soki muninga azana problème na vie na ye tam susu ba problème ya kana ngokaka to betela ba linga mbonda te to zala wana te ke pona ko sala ba propagande ya mabe na kombo ya batu parce que nyoso tu efuta marana se nyoso tu to sala awa nyoso tu to sala kana nyoso tu amabe to sala na mokili oyo ezongaka ezongaka surtout muto bo sala e mabe soki ayebi kazana e innocent soki alela na ba kombo la bino keba mukolo mususu ka mwana ka muto bo finga ye akoya ko mona place bazo sala yo buzoba akozwa sko caméra penza ya solo wana ta msusu ki ya lokuta mais yesi kwa kozwa ba preuve ya solo yango wana tolinga akosala baninga mabete tolinga ko bebisa ba réputation ya batu te parce que mutu nyonso tout te alimbisa likambo balobi ko limbisa likambo eza obosa likambo te mabe oyo salanga osalelanga ba obebiselanga ba réputation osalanga ba chantage oloba n'importe quoi. Donc, mukolo, dossier de yoko comme la maboko, la ngape na ozongisa kaka même chose. Parce que ça, mutu mususu, a limbisa pas bossa ni na ye, atali kambwa bongwe, mais mususu a koki ko limbisa, mais a ko bossa na te. A luka kayo kaka, a luka kayo kaka na ma faux pas morobo, ce qui a coûté na faux pas morobo, le yepe a éclaté li kambwana. Donc, balobi mutu a batani, ale kiyo mutu ozotala boye na mayele. Parce que yo sala ye likambu ta muso kanisa ke esila eza ya batu muso azala wanke soki asali yo likambu ya bosani na ye abosala ki afinga yo muto aza déjà touché ya bosala kate muto yo fingi mutu obosala na yo omoni ngo ka neti normal mais yo finga ki ye abosana te mafinga oyo tikala ko finga akobosana te critique nini oyo tikala ko critiquer akobosana te chantage nini oyo tikala ko sala ye et puis akobosana te surtout so bo traiter ye ndumba bomoni ndeko la biso moi c'est sika suki ndeko wana zo senga nga conseil mama bijudo na sala na nini mama bijudo ngala ko yindisa mama bijudo na sala bo surtout mobali na ye bande ko finga ngai donc bandeko la ngai ka ndenge na uti koloba tolinga akosala muninga mabe mingi te kolinga ako blesser mutu te ozo blesser mutu oyebi avenir te oyebi lobi te ta musuka mutu yo blesser ye makasi wana ta mususu peka na nzela ta musu ya mabe te mais na nzela eloko moko ya malamu okay quelque part okay kokuta ka mutu yo blesser ye wana yende mutu avandi place wana avant ta mususu ozo eloko oyo ozala ngo besoin il faut mutu yo blesser ye wana afungola ta mususu porte siko moyen afungola la porte kozala te parce que osala ye mabe mingi totika kosala baninga mabe totika ko blessa ka baninga soki ki camaraderie ezo simba te c'est mieux ko kabwana ndenge moko ya malamu na obetela bino lisusu lisolo bapesi ngai pona koyeba ami ya mabe ami mususu akolinga te muninga na ye bozalaki na ye amata évolution à moko mona mususu abendani parce que amoni asepeli na bozwi na yo te donc akobenda na malamu kutu bendana na yo na yeba na ngaki obendani na yo parce que zo mona ngane na zo mata évolution na ngai tout fait yo malamu kutu ata bongo par rapport tout comme akoswana tout comme na ba guerre ko sala mutu mabete parce que on sait jamais quand on est dans le bible tam suna nzela ya mutu na oyo sala ye mabe oza a besoin de loko mais moyen ozo loko na ezate comme isko blocage comme isko freinage donc o telemi wana parce que osala mutu na mabe mingi ozo mona ndenge nini ya kosala ezalité na betela bino disolo na bito okuta na mboka ya bapaya to okuta na mboka ya bapaya so to zaka ba camarades et que simba la ngote to panza na biso kuna ta msuna mboka ya bapaya to na biso ko solola mais siko soko salanga mabe ezalo ko lobomela ngai mutu. Donc okoka kutu ko approcher na ngai te puis ngape na ko approcher na ote atata mususu na limbisa yo parce que ko lala na bakanda ya batu te malamu ndenge na lobaka la bino limbisa ye sala kanete azalaka te monaka eka lokola libaya monaka eka lokola carton monaka eka lokola bikolo to tikala ko yo biye bana te to solola te parce que batu bazala mokili o ebele ngabi juna yebi bango te donc eze loko nyonso tu na mokili oyo to force à lisusu te to force à lisusu libala te to force à lisusu ki camaraderie te
libala kutu ta musu mutu akoki ko forcer azomeka azopesa libala na ye chance azopesa libala na ye chance azopesa libala na ye chance soki omoni ta mususu mutu acede seke asuki mingi wana omona ta musu mwana mwasi mo omonaka ye wana divorce mais oyebi mbula nini oyo abanda kolite mpona kobatela libala na ye ti sukasuka akoki lisusu te mais kikamarderi te kikamarderi soki ezosimba te bokabwani na bino mais tokabwana na ndenge ya malamu tokabwana na ndenge ke un jour tokokuta topesani ata sali c'est important par rapport tokabwani yo nde kaka moto okomi donc occasion de shit na ngai yo kaka place nyonso to banofinga ngai yo il faut ozala yo kaka moto okomi kofinga ngai yo kaka moto osaleli nga bafaux compte yo kaka moto okomi okomi partout soki kaka nayoki kaka ke donc bato bazofinga nga yo ekombo na yo ifo ezala kaka na kati oza kosalela nga masolo ya kosalela oza nyonso to mpona nini mpona yo ozokanisaka ifo nga na limwa na mokili nga na sila mpona yo orenye siko kolimwa wana na kosila wana mutu wana oyo ozokanisa bongo akotikalaka kolimwa te akotikalaka kosila te ofingi ye inane ofingi ye 2 ans ofingi ye 3 ans 4e année ta mosusu okolemba keba soki yo lembi nzambe aza nzambe juste ekobalukelaka yo bomona ndeko na biso ya mwasi place akomi ndeko na biso ya mwasi place akomi donc asala na ye moninga na ye mabe ya makasi mais siko aye kodekone moninga wana oyo basala ye mabe akangi bango moninga ye wana oyo basala ye mabe donc alobi ke mama Bijou adekone wapi adekone na semeki na nga adekone na mobali ya petite sœur na nga et puis lisusu eloko eza grave eza nini parce que mobali ya petite sœur na nga donc azali camarade ya mobali na ye ami intime Mama Bijou tala mokili ndenge ezalaka donc nzambe na nga merci mwana mwasi afinga nga mingi mobali na ye asalela nga ba chantage ya makasi mobali na ye atraita nga donc bula penza ya suko ndire nga na sina bima na ye avant ko traiter mutu bula c'est que omeka ye andima yo ko traiter nga bula oyebi mibali na nga te oyebi o draganga te na linga pete ko traiter nga bula siko na likambu nini bande kolanga Mama Bijou donc lisolo o ezaka akopesa batu conseil ki totika akosala mabe botala likambo o ekomeli ndeko na biso ya mwasi lelo ndeko na biso ya mwasi akomi na singa na kingo mwe alia ezalite mwe amela ezalite parce que ayebite lelo na lobi ekoki koyinda ayebite lelo na lobi ba video wana ekoki kobima ayebite lelo na lobi mwana mwasi na lobi otika likambo boete mwana mwasi na lobi suka il faut kaka ayindisa baza ko bondela me ye alobi akobimisa ba video ye alobi azozela ka ndeko na mwasi soki ayebisa ye alobi azolinga kaka moma mo ekoma abenga mobali ya mwana mwasi wana pona ayebisa siko mwana mwasi wa finga abatu mwana mwasi wa teta abatu bandumba mwana mwasi wa finga abatu donc soka yoki likambo mutu azo yesa ngo muneno ndire ye mosantu so embala combien nzoka za na ye mosantu te tala sikoyo mokili mobimba atika afinga kaka bango afinga kaka batu surtout bandumba mais tala ye kindumba la ye modeli nini emema ye kindumba la ye azo ko déconner na camarade ya mobali na ye kindumba la ye aza ko déconner na homme marié lokola ye pe azali femme mariée donc ba marié na ba marié baza ko déconner eza ya ko inda Mama Bijou beta lisolo nanga pona mwana mwasi wana soki ayoki ayeba ke mokili eza mokie et puis bato yo surtout basala batu mabe boyeba ke mokili ezali mokie na sens que oyo zo sala muninga wana kebe ko balukela yo na modeli mususu na modeli mususu na ba mama mingi o ba frena bana baninga o frene bana baninga bana o bazo kodondwa keba eloko ne ko kanga bakoko na yo koto frene bana baninga bakoko na o ba futi ba pokase donc to futa makambo nyonso tu yo to sala ya mabeka na se ko kangela muninga guti te parce que za ko kanga ba chance na yo moko ko sala ba témoignage ya baninga ya mabete parce que eza malamu te oza komi loka kaka yo moko sala témoignage ya batu ya malamu likambo musu tam su minutu mo boye asala yo ya mabe soki bo banda ye ko solola luka ye solola na ye pe suka entre bino mibale ko vanda raté ko sala ba témoignage ya baninga toujours ya mabe ko dinga toujours ko critiquera biloko ya baninga donc tam su yo kuto zata na eloko te ozata na eloko te tam su kuto telema pemela muto yo critique ka ete mais tellement lokola muto alobara na ekaka ozoloba n'importe quoi ozoloba n'importe quoi siko mutu wana oyo zo critiquer tam su ese komela nango ye avanda na ye ya azelo kola mutu abatami yozo mona ye me ya batameli yo nyoso te se koma ekomela ye ya nkesa
Nkola ko zwayo ka na likambu o ka monenge ko exposer a donc mokili nyonso te ekoyeba. Donc to linga ko sala baninga mabete surtout toza ko bota bana. Donc moi na yo akoya obeta porte quelque part tellement yo maman olinga toujours critique tellement yo maman ofinga toujours batu baya okangela moi na ndaku wana babeti basale mabe pona nini parce que maman na bango alobara mingi parce que maman na papa na bango musela kotonga batu parce que papa na bango parce que maman na bango omoni te ke mabe na bino ba pareil komeli mwana to yeba nini ya kotambola to critika batu te parce que on sait jamais. Hein? On sait jamais. Il y a baboula bazalaka vraiment bandumba bazalaka. Hein? Mais moi c'est ndumba aye banaka. Moi c'est ndumba akoki kolinga te ka vanda tamsusu avanda la mboka moko boy kwenti kwe mobali na azalite. Non, moi c'est ndumba isika azali fazo wa mobali. Hein? Wana ndeki ndumba. Moi c'est ndumba taba lindela taba nzibu nyoso to okipete voisin azo kipete. Papa ya camarade ne azo kipete, leki ya camarade ne azo kipete. Mobali ya ndenge kuna biso ya mwasi ya sali. Mobali ya camarade ya mobali na yo ozuye wana nde babenga yango kindumba par rapport bo qualifier mutu moko bo ndumba bo yebi ata mobali le moko te bo imaginer kaka. Donc nde kuna biso ya mwasi alobi mama bijou en tout cas nga na sepeli naza na ba preuve na ye na maboko naza kozela na yindisa mama bijou donc conseil nini opesinga pesa ba o basala bon conseil et puis mekana niko solola na tina nanga ngana sala nini mama bijou do na sina pesi bino bato bo critika baninga conseil ke nyoso to sala na mokili oyo ezong nyoso to sala na mokili oyo to futa rango ata yo moko mukolo likambo futi yango te ke baba na ba ko futa yango. Mama moko boyo musala na oka ko baby saka ba via bana batu ya yo moko ba pambo mana bango ekoki ko zongela bakoko na ekoki ko zongela bakoko na yo parce que nyoso tout mama bijou lobi tout nyoso tout sala na mokili eko zonga awa ta la génération na ota ta génération ba landi kuna ba futa yango yo musala ko kritika ka batu musala ka ko betila ba ninga so ki côté kuna yindi côté kuna mutazui mabe ali yo wana oza ko sepelo simbi ba téléphone ko benga par ci par là pona ko beta lisolo ya mwana mwasi wana mais ozo bossa la ki oza être humain ozo bossa la ki oza mutu mokili ozo bossa la ki lelo lobby ya yo pe ko ki ko yinda lelo lobby pe ba ozo nani ba filmer yo tam suna tonton moko oza ki na innocent ale ba publier pe bino lelo lobby yo pe ba ko ki ko zwa ta soutien ya pamba oyo ba monio na feti ba sale yo pe makambo ba ko ki ko sala to tika ko critiquer ba tout parce que mokili e komi eza mabe. Ezana ba innocent mingi ba kufa bazana ba cimetière ezana ba innocent mingi bazana ba prison ezana ba tu mingi ba kimata mususu mile na likambo moko asala te mais tellement ba tu baloba na yebisa rabino lisusu na lobi mutu nyoso to za ba nerf solidité ezana ba tu mususu za ba nerf solidité azuka problème il va craquer abeli AVC tam so obela AVC zaki na innocent mais tellement ba tu bo chelie misu ba tu bo lobeli mabe donc a commis a craquer mutu ezoko ka lisusu te dans ndeko na biso abeli maladie ndeko na biso akufi pona nini parce que akoki shokite eza ba dumusu ba kokana bango shoki bo loba na bino manfu ina ne deza eko sila nango mais eza ba dumusu ba kokana bango shokite et puis yo muto ozo choquer muninga yo muto ozo la lisa muninga pongite muninga ozo la pongite muninga za ko lela muninga ta mususu donc akomi ko mela ba kisi pongi pona alala yo ozo sepelati yozo sepelo zo beta maboko ozo mona ke oui ozo nuire ozo bebisa réputation na ye ozo lobata mususu na bateau kwenze ko komela ye direct. Donc ozo loba na yo mabe ya muninga ozo sambwisa yo ozo sele ba chantage ye wana azola la ba pongite aza kolela surtout so yuko aza innocente ou bien aza innocent ka nzambo aza kanzamba juste keba yo pour ozwa film donc to banga ko bebisa ba réputation ya batu to banga ko sala ba témoignage moko boy oyo mutula makolo to yebite et puis lisusu nini ata likambo ngo munde kwana asali to betela embonda te to zala na te ke pona ko nuire ye to zala na te pona ko yesa likambo munene parce que mama bijou do aloba kipe ya yo mutu toza na vie na ye mutu toza na likambo na ye mutu eza na mwasi mususu ko bala na ata 50 fois 100 fois etali yo eza vie na yo ezali vie na yo bato so tuté babotama bazala ba maser so bato so bazaki ba maser c'est mokili o bato moye ba to koma ebele na mokili ezali te
donc mutu nyonso to aza na vie na ye eza na mutu mosusu akokaka na ye kovanda na libala longtemps te baso babana bavanda na mabala ba 10 ans 15 ans 20 ans baza basi ya félicité yo kanisi basi wana bamona mabe te si bamona mabe bakangaka motema bakangaka motema donc mutu nyonso tu te akoki kokanga motema ndenge yo okoki kokanga motema donc soki tozali na makambo wana surtout na soki tozali na makambo wana tu na mutu na biso tokosala baninga mabe te eloko mama Bijou d'Or aye koloba yango wana conseil oyo ngai aye kopesa na ndeko na biso ya mwasi asengi nga conseil ngai namoni conseil ya kopesa yo te oza mokolo oza mokolo parce que ye ntango abandaki konuire yo ye ntango abandaki koloba mabe na yo en tout cas je crois pas asengaki conseil asalaki oyo akoki kosala pona anuire yo asalaki oyo akoki kosala pona ye akimisa yo milie pona ye abandaki komona ke wi mokili esuki ndenge eza wana esili mutu asali mabe na mokili kaka mutu asala mabe mutu adivorsa eza kaka yo ye akoki kodivorsaka te donc obomi mutu na mbeli yo mpe okufa na mbeli donc osali mabe mabe wana efengaka ezongela yo olobi mabe mokolo bakozwa yo mpe na mabe biso mpe tozongisi yo mpe kaka mabe c'est comme ça mokili ezotambola bongo donc siko mpona eteya oyo bato mosusu oyo batikali oyo bango mpe balingaka koloba mabe ya bato olobaka mabe na nga nga nayebi na nga navanda na nga kaka me mokolo nga na kokanga wana couloir ezalaka nango te ntango mosusu oyebi na yo te kaka mokili nde etambola bavitese internet ozalaka na omarie nzo osololaka ata mosusu obimaka ata mosusu na motu moko nga nayebi yango esalami oza na omarie obima odekonaka na semeki ya motu oyo ofinga ye epuis mpona nde ezalaka ota mosusu ndeko wana oyo ofinga ye ayokango na bato te ye moko nzambe asaliki amona mokili eza nango bongo mokili eza trop matata ngai na kopesa yo conseil te donc yo lalamuka ndenge ozolamuka oza na bapreuve na yo na maboko sengaka nini sagesse eyela yo soki ekotinda yo opartage soki ekotinda yo olimbisi mama Bijou aza na eloko osala ya kopesa yo te donc conscience na yo moko esala na likambo oyo ozosala parce que totindaka lisusu bato te mutu na mutu azala ndenge na ye agiraka makambo eza na mutu mosusu akokozala mondi na ye likambo abeti yango kaka eza na mutu mosusu te akokobeta surtout soki osalanga mabe mama Bijou d'Or nalobi sala oyo motema na yo eza kotinda yo olobi ke mobala mwana mwasi wana afingaka yo mobala mwasi wana mwana mwasi wana bandeki kotraite yo bula sikoyo mpona ye ayeba ifo sala nipo ifo yo loba yo mosiko moto koyeba so olingi ogarde na yo secret wana yo kaka soki ozobatela libala ya sere na yo kaka mama Bijou d'Or na conseil ya kopesa yo te sala oyo motema na yo sala oyo motema na yo ezotinda so ndenge opesinga deja lisolo soki oza na posa bombarde na yo bombarde na yo parce que bato bafinga bato baza ebele na mokili oyo bato bakritikaka bato baza ebele na mokili oyo eteya bango osala yanga babe ekebanga mpe na okanga yo un jour na okanga yo kaka babe ndenge odoke oza wana kaka mpona kokritikaka bato oza wana kaka mpona kokritikaka nga oza wana mpona kokritikaka ata mosusu eloko moko boye mama Bijou asala keba mama Bijou azwa yo na problème te mama Bijou d'Or alobi malamu kutu kima na yo ya tokabwana na biso na ndenge ya malamu par rapport donc motema na ngai etonda na makambo na yo tozalaka ere moko tozalaka babanke ere moko tokóma lisusu banki te nabombelaka wana ankesaka mokolo na opete bapla donc omona retour moko ya kosakana te donc tofingaka bato te parce que vie ya mutu ye moko mutu akogere yango mama Bijou d'Or alobi ezala masumu na nga yo mutu okofutela nga yango te soki nga nasalaka mabe nasalaka masumu donc eza ya nga na nzambe na nga tozelaka na ntango asuka donc ntango mosusu okanisaki nga na kodiembela nsima na yo na bino azodiembela nsima na omemanga na lola non ekosalama te parce que mutu ya mutu aza na makambo na ye nzambe akoboya alobi te yo tikala ye azalaki malamu akende na kodiembela na nsima na yo te donc mabe na nga eza ya nga malamu na nga mpe eza ya nga malamu kutu kumisa mutu soki mutu akosala malamu betela moninga bravo soki moninga asali eloko ya malamu mpo yo mpo pambwama par rapport yo monaka kaka baninga yo surtout basalaka donc yo monaka kaka baninga mabe yo monaka kaka baninga bayebi kolata te yo monaka kaka baninga bayebi kolamba te yo monaka kaka yo danger keba na kidanger na yo osuka mpe kaka mabe parce que mutu alekaka baninga na mokili oyo aza te
Yo kansaka yo za danger nzoko quelque part mutu moko passe la kazane danger mabata manaye. Tolinga kosala baninga mabete parce que ezongaka. Ezongaka ndeko na biso mo so na nzima kiteke un jour. Ya ko kende kosala. Ya yebaki parce que mutu azosala maba yebaki. Ayebaki na ye ke nga na finga na nga yo nga na sala na nga yo mabe me na bimaka na mobala ser na yo. Ayebaki na ye me pona ye akanisaki ke lokola salaka yango ekobomba la bambula nzoka non. Nzamba juste ayoki ka kolela mwana mwasi na parce que finga est trop. Ko finga est trop. Ye pas ce qu'on a dossier na ona maboko. Soki akopanza etalika ka ye mama bijudo ngaza conseil akopesa yo te. Soko ko yindisa na yo. Yindisa na yo po ete ya bato ba finga abatu. Ete ya bato ba kritika abatu. Vinanga yo ko ekoma sujet na yo. Pourquoi? Ozanga eloko ya kosala. Eza abatu musuba za la vie ya muninga ekoma na sujet na ye. Kozanga eloko kosala ou bien kozala rien à faire parce que nga mutu nazala ba faire ebele jamais na ko vendre la kombo ya mutu jamais na yo kozala ka wana pona banda kolandaka balobaki ni biso to koma oyeba mo makambo parce que na va ovandi na obe batindelo ba voice abatu tam suba otindelo ba yebiki ezwa lisolo beta ovandi we mutu mo abenge mama biju beta lisolo nanga oyebi mo likambo mais à part wana na oyeba via mutu wapi nazala na camarade to beta masolo abatu non. Nazala na camarade Théo na ko vanda le to banda kotonga mutu non camarade na ye koma bana nanga ba camarade nanga so na zina ngane loko sa ate na coach to ndo tana biso ba film ba mindele na sololi tam so na client na biso ba benga biso na maison de passage ba yebi na bango kutu ba to koto te tangu to bengo pona kosala copie na ye appartement sika okende golala bozo kutu tango tanga ba komba ba tuté na we kosala ta une semaine 2 semaines na tanga kombo ya mutu te vie ezotambola bongo. Ba camarade de sous bazala so kozala ye yazo ba nazala kana yo ngana yo lelo so to lobili kambu to koti na toilette to benzima ekei ba camarade mabe na oyela bino di solo wana camarade mo bibazala kaka na yo na lobisa mutu te kaka na yo c'est quoi ça c'est que ozo se sentir ozana eloko moko boye oyo zo bomba parce que ngai na koki jamais so na camarade na bandaka ko sala ki na yebisaka yo ke na lingala ngaka ayo na solisaka ngaka ka yo à part yo mutu mususu te ngana oso non yo mo ko mona déjà o mona ke 8 bijoux ata bo betele lisolo 100 ta ko bimana ngote o ko mona pourquoi na banda ko weli sala banda ko rappeler ka ngo chaque fois so moni mutu zo rappeler ka toujours ba makambo bo ngana oso betele nga lisolo e ko suka ka biso mi bale mutu mabe voilà lisolo eza pour la prochaine mama bijou dora le bito zo mayele. Donc, tout ça la rabaninga mabete parce que ko sala mutu mabe ozo sala mutu mabe un jour tala baka oyo o sali mutu mabe ka mutu ngo yo sala kai mabe dossier na yo ka na maboko na esiko azotuna o sala nini point d'interrogation parce que yo finga e mingi o sala mutu mabe o ke ko luka peut-être musala mo o ke okuta ka place oyo zo luka musala nde place ndeko oyo finga kai azawana yo siko ko sala ni to sala e mabe mingi mwana na balinga bala mwasi aponika mwasi ya mwana ya ndako ya mama oyo finga ye mwasi kutu teta mususu mobali mokileza trop matata donc mama bijou do alobi likambo elingi basala ote kosala moninga te totika ko critiquer bato totika ko kipe ba vie ya bato to kipara makambo na biso kipe ya yo kipe makambo na yo kipe makambo ya foyer na yo parce que maman yeso toza na ba charge surtout ba biso ba maman toza na bana toza na ba charge netinga bona tambola na charge sur combien de personnes na tambola na charge na bato ya Congo na bato ya Poto tout toza na ba charge so na vandi le téléphone na ngeza ka plein na ba message eza important donc yo camarade tam sous oza na camarade mo linga toujours ka ba fitilité ke bo kima yo moko parce que au mona et pas na nga bijou na tikaka na tike ya mutu tante ya ba fitilité nga sala makambo eza vie o eza ya vie na nga vie ya bana na nga yo siko mutu zo na ba makambo ba base ya makambo bana mikie makambo ba bassesse est-ce que la otike o kota penza yo mo se sentir étouffé yo mo se sentir mal à l'aise parce que au mona ke yo zala mutu matongi mona mo so no zo lukela ki camarade ya za mutu matongi te o kima yo moko te
après tant yo okimo leo bano yebisa batu na kimi parce que boye moi na mosona azala rani na temps kotonga batu te azala na temps ka business odo yebisa batu bongo non obosa na wana bano luka ka mabe moko banda koloba na mabe wana zo loba ezala ngo pe vrai te malamu kutu so batunyo na nzela boloba na lisusu te et simba la ngote c'est ça par rapport au cause vous bimisa ke loko mo oyo moko yebi to sala ramabete na mokili parce que vie eza compliqué vie eza na ba surprise ebele mingi baza ba divorcer bas kanara ko zala ba kanara ko divorcer te yo muto zo bala lelo ta mususu kuto sala 2 ans 3 ans to panzana na yo mais muto yo zo finga ya sala bala 20 ans même plus siko yo finga na likambuni yo ta mususu na 5 ans de mariage yo peta muso vanda kawana os makambo mabe tonda bato bavanda o bavanda na mabala wana bokanga mabala wana ovanda olubite na boyi na ngai bato baloba na boyi ni bozo yo kapasi na mutema na bino tamuso bozo sala na mabe asuka donc ya mabe ya makasi mais bozaka o yakanga motema bozo boya kopanza na o ya lobi na non na boyi na ngama bien sala na mabe tamuso ndako libala na boyi na ngai dazala ta mususu na mutu dazala na ye tozo kana biso te dosala basambla na boyi na ngata mususu na mutu tozala na ye donc nazo banga un jour akokugo ya koboma nga pamba malamu na vanda na nganga moko na yo mtu zo supporter lobi bale moka tumbi muninga to tika ko sala ba témoignage ya baninga ya mabe to tika likambo yo muninga ekweleliye yo beteli yango mbunda telefone ekomi ka sujet na yo nga na vanda ka nazo mona ata mususu makambo eloko moye ekoki kobima nazo tala bi mais eloko bibibe moi ça zo sepela za ko tindela nga ba video ya modèle nyonso tazo beta maboko mais azo bosa na kiye pas être humain azo bosa na kiye pas mutu un jour ekoki pe ko balukele un jour yeba ko kwena na problème ata mutu ana sali o mabete menzamba za la juste nzamba zalaka juste nzamba tala makambo tout osalaka nyonso tosalaka ta muto yo sala ye mabazo mona yo te mais nzamba zo mona yo conseil mama bijudo akopesa kaka na buto lelo to kipa makambo na biso eza très important tozala ba charge ya bana tozala ba charge ya ba famille na biso tozala ba misusu kutu bazatisi ko mama na papa bazali neti ngabo na mama na ngai mari papa kende naye nana mama na ngaso na sanuye malamu kutu ta benga na ngana bipa mama na ngaya solola na ye makambo ezanga kate donc bana bazawana kotokota na bashamba bana biso to bongisa to tika telefoni oyo ya kobenga ka pona kobenga koluka basongi koluka songi o vando za l'aise to zo luka actualité ni nango ebimi mikolo eloko ni nango mabe salami asali nini nana sali mabe bozaka kawana boza lokola batu moko donc bolinga ko rater ba information te ba information ya pamba boza ko se distraire pour rien il faut pas qu'on se distraire vie ezala na brillante likambo yo sala moninga keba un jour ekozongela yo ya ngwana ndeko na biso ya mwasi ezongeli na pete nyonso ekoki kozongela yo likambo yo salaka kovanda kobenga odali soki moninga bengi yo ozuluki troisième personne po moninga na mususu ayoka makambo nyonso tu bosolola na moninga oyo olingi bato nyonso tu bayoka yango moninga kobenga ya confie yo secret na ye yo ozwi yango pandi yango keba yo pe un jour yo po confie pe ka mutu mususu secret mutu ngo pa kopanza yango mokili etambola bongo ezotambola bongo donc mokili etambola na ka bongo ta mususu kutu yo bosana mabe moko sala mutu quelque part ale yo pe basali yo yango mais ce que ton yo ba osala yango yo yesa yo munene oyesa yo grave mais yo ko bossa na ke yo po sala abatu mabe yo ko bossa na ke yo po betela abatu bambondo so batu bazui mabe yo ko bossa na ke yo za ozali la première ya kofinga batu oboko bossa na ke yo za li mutu ali bosso so mutu azui mabe yo mutu panza kango oko bossa na ke yo so mutu azui mabe yo mutu vanda na ba téléphone pona ko expliquer batu ke likambo ngo esala make ezala ki bo ndiko ezala ki na kati mais lelo yo zui yango supporter to stika ko sala mabe
nyoso tout sala ya na mabe na mukilo ezongela abiso mama bijou le ata ezongeli lelo te ata yo moko futi on te bana na ba futa yango surtout ba inosa o bino bosala ba o mabe mama kande na lo baba na mabe ekutamela yo te osali mutu moko mabe alela pendant soki une année 2 ans donc nzamba tikate nzamba zali nzamba juste bon nuire via mutu tam subo kanisa iboko nuire parce que mutu musu pas ba nerf solide surtout soki ayebi ke ya sala na ma bete bo lo bala bino je m'en fous mais siko tam mususu prière ezala ikana kombo na bino prière ezali kana kombo na bino tam mususu ya kanisi ke nzamba répondre ete ye mo kutu mukolo dikamba bosana na ye avanda na ye alala na ye pongi 2 ans poum mususu ba bombarder quelque part ozomona te ke nzamba zo futa déjà malem donc tozala bien tozala biso la plupart batu basala batu mabewana ce total bien na entourage na biso toza déjà âgé toza ba âge moko se pousse toza âge mo avancé donc soki mutu azokola mutu azozwa mayele mwana ya bana ya 18 ans bana 17 ans 16 ans ti ba 20 ans 25 ans ba ko s'embrouiller mais maman o so bandi ko leka ba 30 ans ozokende na ba 40 ans 50 ans tozo ko s'embrouiller na likamuni tozo qui parle ba vie ba tutina lelo pourquoi rien à faire ce qui rien à faire madame luka à faire et pas mutu muso ko za na rien à faire sala makaso luka faire neti mama bijou do na luka na nga faire na ba période ba malade ya o batumi ba sanuyo akina ba ngaso na vendre téléphone na ba ntina ko luba lobi na zimo de vie na nga na CPD luka à faire à kosala luka à faire que ozala na rien à faire makamba batu oko avancer te na makambo batu na balobaki basalaki na yokaki ezalaka balobaki basalaki na yokaki asalaki ezongisaki likambu nini na ezongisaki esalaki ya yo nini bakangaki ndamonaki bapublier ne ya yo nini okosa dozo baby sa na website ya pamba pona ko yoka kaka babi yoka mutu muso ko benga na telefone 2 heures d'ita otonga batu 2 heures d'ita otaka bakomba batu yo pozo yoka nzoka aza ko distraire yo na 2 heures d'ita wana olo silisa no kusukola basani na 2 heures d'ita wana olo bongisa na otamusu ba chambre bana na ola lisa bana na yo osukola mingi kutu ba bosa na kusukola likola kisongi mingi kutu ba bosa na même kutu ko brosser ta lingi kaka brosser be ba bandi ko tonga batu na kotonga batu abosa ni kutu ke fala brosser ke ko menatika abongo era musale koki donc kaka kotonga batu obosa ni kutu ke ifo ko penye suki o keka salite bon pona kotonga batu o baziki satina biloko likola kotonga batu mama musuka bande ko lamba mabumu mama simbeli na telefoni tonga na kuna mabumu ezozika mama osala makamba bongo yo moko yebi mabumu ezozika cuisine komi mwindwe ka pona kotonga batu okoya kozikisa ndaku pamba pona kotonga batu bozwa kanini après wala bozwa kanini tango botongi après bozwi combien tango kina banki no fungoli o check carte bomoni okoti si combien na kotonga ye pois nini oye ko si la kana ngote yozo tonga mutu yo kasi lokalo yozo tonga batu botonga batu o bozo tonga mutu zo mona kazo ko avancer tikala yo ça sert à rien quelque part ku se bozo tia eka bozo fula ngala lo ba ngonga mutu nyoso to otila nga kali na vie nanga a okalo ne bukana parce que toyebani na bisote boyebi na bineti nga boyebi na ongate mboka kutu na botama na mutulu nga place bakunda boyebi na ote mama nanga asala yo mabete papa nanga asala yo mabete donc malamu kutu na za nanga ta msusu na makambo ya famille nanga ki makambo bato mokili yo mutu moko boto yebani na bisote okende ko maudire nga est-ce que ekosimba te bolingi kotonga batu kotonga bolingi kosala ba témoignage ya bato mabe kosimba simba ba téléphone pona ko benga pona ko loba ke intela zongisi bo intela sala ki yo kikutu te kune yindi tango zo loba lelo kune yindi ozo bosa na 2 ans ya ope ko yinda ekuna libale kufi ozo bosa na kitam susu 6 mois pamba ya yope ko kufa mwasi mobali ya wana dekone bakangi yeso kina ni ozo bosa na ki oya yope kutu dekona amena no yebite kala mingi to ko yeba mwasi wana ndumba bakangi na mobali basali boye
ta musu mwasi na okutu kutu lobby aote ko bima na camarade na yo mwasi na yo kutu lobby place akende kutu soko yebi okoko finga mwana mwasi na te ndumba donc makambo yo zo lobo yeba ozo yeba na yo angote ofinga mwana mwasi na ndumba keba ya yo pe kala mingi te mwasi na pa obarobimise na poisa donc to tika ko sala mabe parce que on sait jamais on sait jamais muto zala asir kaka na ye okoko zala sir na mobali à 100% te parce que place atambola oyebite ofinga batu wana za vraiment mobala maltraite akaye mobali na ndumba mobali na oyebi ya yo place atambola tamba oyebi sa oya yo beli AVC oyebi mwasi na place atambola kofinga basi abaninga place ya mwasi na atambola yo yebi yango ta mususu yo keika musala ya kotisi mobali ta mususu ka voisin na yo apembeni wana yo binibo ya kotia ta mususu donc yo keibe voisin ye na yo zo finga ka basi abatu yo zo kritika ka mibala abatu parce que o miyebite ava ko loba na mutu miyeba nanu zala na nusira makambo yo zo loba eloko eza na miso muninga ko longola ya muninga wana te tala nanu ya yo zo lo kitala tala nanu ya yo abando longola ya yo après bandi ko loba ya batu to tika ko sala mabe to tika ko critiquer batu baloba ke nyoso tu to sala na mokili ezongaka ezongaka nango donc inutile ko sala mabe mama bijou d'or likamnengeka ko yebisa bino yangwana conseil na pesa ndeko na biso moi si vraiment ezate parce que yo moko yebi ozo sala donc mama bijou d'or nazawa na tenga na zala teki na zala avocat soki ya avocat du diable mutu soki asali mabe azwa kaka mabe o mama bijou d'or conseil na ko pesa o ya mwana mais siko ezo ko dépendre na yo donc na lingi bino mingi boza toujours na Bijou d'or TV boza la jamais dessus mama bijou d'or alobi ane makaboza na lisolo na pesa na obeta ka ndenge yo kolinga na lobi kala mingi te boza la lisolo mo na obeta ya copine ndeko mo abengi nga alobi mama bijou nazalaki kota mona camarade nanga biso nyonso tu mibale tozaki na biso ba marié mais yanga libala nanga ekufaki après tubande kosolola bieka na camarade nanga ta on a zui mobali nazwi mobali mususu mon camarade nga yebi ke komi sérieux camarade nga yebi ke mobali na linginga camarade nga yebi ke mobali na zo salelanga mbala mo camarade nga akati relation nga mbala mo camarade nga komi jalouse évolution nga donc camarade nga alingite abendana a se retira et la kisi bizalina donc alingeka na sambrouiller le quoi libana nge kufi nazala ka ndengwana alingeka le quoi libana nge kufi tozala nazala ka ke to beta ba masolo apamba pamba bazo mona évolution nga et commissaire mal à l'aise alingi lisusu ko solisanga te alingi lisusu contact nanga te mama bijou d'or nazo comprendre te ezanini mama bijou d'or ko yebisa soki ezanini so mutakimi yo ko régler tarate à sentir chaleur tant à sentir chaleur yemo kwa kimi loko la conscience na yo ezanango tranquille il faut pas s'inquiéter donc madame kutu muta kima yo par rapport aux ana mutu mo za rapimbeni o bampuku azo soyo keba mutabonga ko boma madame kutu akima vous allez toujours na Bijou d'or TV, vous allez jamais décider maman Bijou d'or le biso ta di vidéo oyo en tout cas ko bomba ngo pona yo moko te partager yango pona ndeko na finga abatu azwa mayele partager yango commentaire na maman Bijou d'or azala ngo besoin telanga j'aime maman Bijou d'or le ba j'aime na bino ndimtezo sala misala na biso ke deliboso ta musupo ta la vidéo ba vidéo nga na nous encourage à s'abonner te naza ko inviter yo s'abonner la Bijou d'or TV fina ko la notification ko biloko tout o mama Bijou d'or abanda ko tie ko milaka na facilité nyonso mama Bijou d'or alobi ko kende boyete tala ba publicité la biso maison de passage na biso kala milité de rechanger bino ba publicité kala milité restaurant la biso comme à marché mama Bijou d'or alobi nde musala okende na o congé contacter mama Bijou d'or aux ala jamais de 6 voitures à location to zanango ni sous boutique to zanango maison de passage donc il conseille séjour il y a bien na Congo et pas na biso et les sous ni sous to za appartement ya chambre to za studio to za appartement ezali chambre salon cuisine to za appartement ezali 2 chambres salon cuisine donc ndenge kaka olingi donc to bandi à partir à 15 € jusqu'à
40 euros. Nyonso tout aux anango. Appartement à 2 chambres. Et zawa. Nous autres qui nous congé na bana. Contactez biso zo appartement à 2 chambres aux la jamais d'ici. Maman bijou d'or a bibo qu'elle était autant la publicité la biso partage non maman bijou d'or a besoin. Yaka biso sous semaine prochaine. Oyo ka elo koni maman bijou d'or a kobeta. Ba camarade ya mabe toye barabato. Ngai na ye ba camarade ya mabe. Camarade ya mabe linga ka évolution muninga te hein so za na camarade moko za ko mata camarade wana za na yo kaka si kaza muninga madame mingi bazala soki amoni muninga na ye nzamba zo pambola ye donc ayoki mutema mabe akomi jalouse akimi ye moko c'est mieux que tout tika ye akima par rapport so zo za na yo akoki ko boma yo bayo Tokotana bisoto lata voyant simba mbogar tala hey ezali na ndenge na yo mwani balobi tokota lelo bisonyo sona bilare boutique tokotana bisoto lata voyant simba mbogar tala ayezali na ndenge na yo mwani eye na kati ya matonge maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre salon cuisine salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique o bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni. Réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment
veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, botali vidéo na biso ya publicité voiture na biso eza na Congo moto lingo kende na yo Congo contactez Bidor TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que Mama Bijou d'Or alobi eza po na biso ba diaspora. Mama Bijou d'Or naza na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Mama Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or a besoin de micro, Mama Bijou d'Or a besoin d'un ordinateur. Vous sepelez na musala nanga soko lingi au soutenir Mama Bijou d'Or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.